na ko beta kalki ko tanga moko te bongisa mboka ya solo hein mayele na sagesse ne pesa pays kilo tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tangate ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba Benjamin tana tango Egypte ko tanga ni ba ko tanga ba sala pyramide na modèle sa sima itele ma libela tibé ndako vanda kaso ba pesa ngo valeur depuis ba 1950 tant bo commune ba 2000 qui a été koité bo sala ko tubo renouveler ka couleur ya kala ya ba fisiro ele mbaka na ndako bo ko ba masoba meka ko ba ka voilà ko manda ko mogere nyanga kala lo ke bandiko umela sa traité tikala bongo mama ezala pe na mbongo roto bongsa mbongo to somba ba rideau asika to cha ba peinture kara mais ndako eza na mbongo ba locataire bazo pesa pour que ça la traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komo sumba na sachet ba bo galibande ko minduki ya match yo comme comme nzolo ba makam to comme na payo pasteur ba bele ko na mboko tala buzo ba makam bele sana ba domaine nyonso yo ko ma compagnie lokolo na tra to yebaka raye longwa te metre ku ekufa na ko monoka mikolo ndenge président meko zonga ndenge makamba tumike tra ezaka na nzela masina ezabande ko zo batu depuis aéroport tigas et kenda wapi or majorité à Congo ba courage ba utikinga kingasani tana to nyoma na embouteillage on ba mboka kutu développer ça ba transport et ba lingaka très mingi ko le kabi mais non ko gagner ka fois ça ya ofele pia ko yiba pona compte ya mboka bo lembaka te koma bo landeli na misala ba peuple finalement mboka koma wapi ndelo ke kamisa kanga oh même nguma amela ka moko basu asuki ape marakuto ablani molekia na konda na komela mbongo pays même pourquoi ça nyama abima moyibi mayiba ne kenge parce que biso to doubler pour na moyi mboka mundele koto ke c'est abiso monyonso ba yaka na Afrique ba biso bomengo tant batonga na poto te peto sala meto piye mbongo na bango kutu ba bonga mindele to piya te to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoka moto zambo bongo misala to sana ba mboka ba pena ba poto to ko sango na kisasa mo ko motema mabele ka ba futa biso mabe tala boya kisasa na boya poto o ruta poto so sali 3 ans ya kotonga ba ndako atanga awa te tanga so sana misala mame maloko na timtumuka zo nyoka na ba fute mami mingi c'est quand ndako na bino so betel ba faze to tikala ko banga ndako ka ndenga mona ka po bokola kola nzana yo lobolo oloba soko lobita o bateke bolala nzala neto soko comprendre et lambe bomba mutu nyoso ko tonda na nzala ya solo yo ndo beta lisolo makambo zana ngo selo ndongo livrer obeti masola passe ya ndako bo sambo libanda to sambisa Kongo biso moko Kongola lingi soka zana 100 francs batalibanda babange makasi ko leka bande ne propre pas bénéficier na yango faut mais il est très beau qui intellectuel ya zoba voilà. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTJ Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, ce peut la cabine ba source information 42 sarabino ceux qui vont s'abonner pour la décité, ba news ya bien, ba info réelle na émission na bino obolinga pe obo préféré to kundela bo solo, baby ke ko kundela bo solo et la cabine ba actualité vraie avec la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma o Mesana ko pesa bino ba actualité butu lokola moyi na plateau de biso ya mokolo ya lelo to ambi bongo oyo to bengi pasteur John lité a pété oyo esika to yaka kozwa ba conseil oyo esika ate ya kabiso to kosenga na oyo azana derrière la caméra les 7 caméramen o filmera film Jésus Lutete sénateur fongole ce plateau zila biso invité na biso ya mokolo mwalelo c'est parti. Pasteur John Mbote boni ba santé très bien kuna penda magati le penda mbule tungisi biso fort journée mobimba donc fidèle cher Antonio de des abeto ça vous te biso no mbula na sa mbula to ko makasi chaque jour les armes makamunango vraiment merci beaucoup pasteur John doit accepter l'invitation de mokolo alelo et ba téléspectateur ba message ko landa biso bidu ko la moi na KTJ Africa et ba yo kabiso mokolo alelo pasteur John lancement ya propagande et banda qui déjà j'espère que oyo ki na yo ki me na chaka kati vérité na kozote na s'intéressa ka penza na ngote mena votaka
Mo votaka. So comme era jour à voter na okina voter. Na préparate ki o tala ti. Na zaka na makambo na mona soki na voter mutu ne sengo. Voilà. Na yebi mutu mo si na vota tantine mo bi na yeba ite na ba 2006 ou 11. O voter mutu ebité. Président na lobaki yango bien. Asa longwa yango na soko loba. Na vota président Kabila deux fois. Na 2006 na 2011. Voilà. Taka na votaka na 2006 après ça na ko kena Angola. Na yeko songa na ba 2010 donc baka na songa na 2011 le 31 2010 ndena nyataki ki vous comprenez, fait le premier hour. Oui, mais pendant 2011 na votaki susuye. Pourquoi on vote que na mona kindenge aza et on comprend kaka si on a mona kinde ba voter ba provincial ce qui na ba national na zanga ki lokana ko voter ko na ki besoin tant na talika après oya mona na ki wana na talika ko na voter ki national na provincial to ka bongo pour comprendre na tchaki bango pona ba ki baza bango tout ba congolais voilà ki ba ye na ko luka ba meka maseki fe mutu to za na souci ko tia un papa bon sa pays c'est lo ba idée na bango voilà. Bon, makambo ndenge komelela yokanga très bien ekota pasta ndenge na satan na yokana na ono songela nga souci na ngata na voter mutu ayeba ngato te problème na ngeza batu nyoso ba congolais bazwa kimia voilà ce qui le longa na za na chance na grâce onzamba tchaki na nzela na ngata kongo edenga te na zomona lipa et bon ba misuso po simba fo alekela na nzela pays yango nde makamba lipa na yeko bima na nzela musala oyo ba konzi ba pesi kimia na ba société voilà ya travailler na musala ba salaire remboursement lesi bana ba futeli so qui l'état zokoka ko pesa priorité na ba l'état na ba compagnie te pona ko surveiller mindelo bazo nyoko la population bazo ya na kanyaka bazo kotsa mbonge beleme bazo futa ba congolais bino ba kondio boza na place soit disait bozo za l'aise c'est le salaire na bino comment bozo que la population mawate boza carte électeur moko nde pesa ngana na kamwaka ya solo sisi ngezalaka na liate donc nazala na programme na bango te me balesa Congo bien yango de ba problème so iko 15 ans na kuta mutu to ko sombelo ko selo motema na mbongo zo sa analite futi voilà ngana ebi ke ngana zana nga challenge na benga mwana taki yango de batu nyoso ba na courage ngana zana ngo te bazana ngo te banda wana nde nazo idée c'est ngana zo voter na loyenge o comprendre ngo ekota pasta makansi nanga na zaki idée que soko za carte électeur moko nanga attaque congolais ozana souci ya mboka et bele bazana ngo besoin te mingi baso mona kwa mutambo ko kende konginda en tout cas sans comprendre ekota pasta yango moni turo na komi ekenge na ko voter nanu pe na voter te me ba tendance nanga nazo mona comme si makamu na moni na mukonzi oyo na mikolo mukie limo 20 ba francophonie ba makamu soko za na souci mboka na telaka baide utaka na mutu voilà na telaka nanu mutu te na telaka baide azana ngo nazo sentir que zo kende moi bien azana tendance à corrompre nga selo baide na voter mais na lobi te ke ba katumbi bazamba faux na lobi te ke ba fayulu ba nyoso ba sali ba mukwege tout bazama bete bango tout ba congolais tant na votaka na 2011 na votaka député na professeur na ba te c'est que na contexte bon bazaba congolais tu comprends pourquoi voter président mususu olingi mais na tel siko tendance ndenge na moni selon ngai comprend que ngadi na 40% na côté wana 60 on a tel ka siko za sunde ndeni wana selo nda ça comprendre ekota passer fanda bien bolingwa mboka et pesa mena ni batu nyoso te ya solo amana zo ba no clair ekota ko zo engagement ko lesa nda ku bokoza famille moko me ndeko mususu ya na rasa libanda. Oui. Azamo na bino ADN moko. Mais azana rasa ko pese importance na batalibanda batonda ko likbande ko ne popena nda. Kawana pe kamsanga. Et lo ko ne zande makasi na Congo. Congo la lingi soka zana 100 francs batalibanda ba bangi makasi ko likbande ko ne propre ba bénéficier na yango. Ndo moni makambe boma pays. Yango yo. Sa tatu kenda ko bengana ne église pamba likamba Congo zanga na yo. Vraiment. So kinga notre PC c'est on a payé au temu to linga biso ko likabiso moko azate. Comment ngano tozana conflit tozaka awa mutalibanda ala la kati ya kopesa biso conseil to ndima yi nakamwe nani alala wana tapesa conseil malamu na ndako ya kocha mutu te eko tapasa efanda
yango moni to mema en na biso na bisika nyoso to mema en na musique batu kote babanda ko beta musique na bango to zala te batu bana ba parcours na bango boza age moko na ye asali eloko na ye moko esimbe bandiko yeba na yo mutali bosa ko telemela ko tia ekad bandiko misema bena na TV bo finga na libanda bazo pese valeur ba congolais na to so comprendre eko ta passé fa na congolais botiki makamba ko yemba bokoti na libota ya bayembi libota ya bayembi o famille na bango ndenge ya o nyosa yebana azana bêtise tote soki batu bayebana te bazana bakango mibale misatu bongo ba musicien bayebana bako tante bango te ndenge nini yango ta ba koisama pete ba koisama pe te ezala kama bende ke muto ayebana awanga na libota na ya kaloto yeba biso nyoso yango soka wanga ni bango te ba makamba pembeni tanto bongo bazo ko pesa imbongo babima bo shija kay pona nini na bengani bana bote bango kala te rankino bino boyaka ko panza makamba batu foye na moko tiki yango vide chokoza comprendre eko ta passé na Congo makambu na kati ya Congo journaliste akobenga invité yende ko benginga boy potu na makambo ya vie na ngai na makambo ni ezo memanga na métier obandi ko tuna makambo ko kotsa rankini pona loba mabe kuna bayi na yo yango kande ba lelo ne ko remarquer ba chroniqueur ya basi mbel ba journaliste ba komi lokola soko yebani ba komi na opposition l'entendez bien. Tout le monde peut s'en Mazolo bano penda très bien la lettre ni compte merci. Musala bo sala que c'est ngo bobenga melela. Le comme na bino ko yeba na pombo yamba ka invité bo comment pe na TV bo comment pe ko boyeba na. Mais bo kota na ba karo ba to ba yeba na te bo so ka parle bango comme si bino de bo komi bango. Donc ça se comprend. Na mo remarquer na ba chaîne na TV pourquoi na kenda ming te na ba chaîne ba beng sanga. Na pona ko to sanga na bino ndeng to sa. Na remarquer na ba TV so ko ke chroniqueuse à moi si tu es mobali. So ka zo yamba yo yondo za vedo to ba c'est la ligne ko le ba po journaliste a benction émission mais il y a journaliste a bandi ko boudé ko l'action na TV comme si ndeza prêtre ko le kamtabe a bengisi habité sur ce qui n'attendait soit na okende passe na babilo ko moko ba question ba côté ozomona ke na muto azana valeur ya likambu obandi ko faire tâtonner na maloba aloba lo likambu ya lobi oboyo ya lobi asala oyo li olingi pono nini boyo kana kina batu na bino voye émission ba yebiso tuna boye total bakabelo tantumbo mbongo oyepe bandi ko comme ça piège ngo na télé o prend so que qui chroniquer c'est coup et coufi Maman nazo makambo noir sur blanc. To réparer Congo. Congo est bébité. Sata kotina Congo te. Biso nde ba Congolais to nko me makambo pa sata mo bébisa. Ah. Nazo lo banayo. Ekota. Secret ndako na bino so betel ba voisin to tikala ko banga ndako ka ndenga mona po bokola. Ah mo banga la mo. Kola nzana yo lobolo oloba. Soko lobita o bateke bolala nzala. N'était pas comprendre. Et l'ambé bomba mutunyo sokotonda nanzala. Ya solo. Yondo obeta lisola makamoza nango selo ndongo livré. Obeti masola passe andako bosambo libanda. To sambusa Congo biso moko. Ah, passe ekoti. Evandi bien. Evandi pas. Congola tazana poto bakutana mundele. Bakozala bien. Soka moni africain mususu aye. Ora ba texte to zaba africain to ye. Moni ndenge pe aye. Ayeka na kosi neti yanga pesa posona kilo. Ya koloba te moni ndenge na yeki yanga na kibia o wana muyibi. Tango fingi muninga na muyibi munde tanga tala baluka bite seke bango so miyibi. Place to revesa na ba poto partout. To bima ba sundana nganda po ya mutu mwinde ngama mibale misatu te na place wana. Entero ya zomo na so ba komido ndire ba bebsele ko mboka mundele kotoke se ya biso monyonso. Ba yaka na Afrique ba biso bomengo. Tango batonga na poto te peto sala meto piye mbongo na bango. Kutu ba bonga mindele to piya te to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoko mato za mbongo. Misala to sana ba mboka ba pena ba poto to kosa ngona kisasa mo ko motema mabele ka ba futa biso mabe. Tala boya kisasa na boya poto o ruta poto so kasali 3 ans ya kutonga banda ko atanga awa te tanga so kasala misala mame maloko na tintu mo zo nyoka na ba futa mingi pasta o ekota Tolo makambo sérieux penza beba ke mboka oye beba te biso bebisi Congo ko bebisi makasi mama ndako vanda ka so ba pesa ngo valeur depuis ba 1950 tant bo commune ba 2000 quelque ate koité bo sala ko tubo renouveler ka couleur ya kala ya ba fisiro le mbaka na ndako bo ko ba masoba meka ko ba ka voilà ko komanda ko mogere nyanga kala lo ke bandiko wumela sa traité tikala bongo mama ezala ka pena mbongo roto bongsa mbongo to somba ba rido asika to cha ba peinture kara mais ndako ezana mbongo ba locataire bazo pesa pona ko sala traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komosumba na sachet ba bwa libanda ko minduki ya match yoko kamna solo ba
makamto comme on a payé Pasteur Penda balokate basi ba chasser na mboko tala buzoba makambe bele sana ba domaine nyonso donc ma compagnie lokolo na train to yebaka raye longwa te metre ku ekufa na ko monoka mikolo ndenge président meko zonga ndenge makamba tumike train ezaka na nzela masina ezabandeko zo batu depuis aéroport Tigas et Kendawa wapi or majorité à Congo ba courage ba utinga Kingasani tana to nyoma na embouteillage on ba mboka kutu développer ça ba transport et ba lingaka très mingi ko le kabi biso na zote original pas yokanga toeba mayelo botanga esala bino nini comment bazoba ba comment relaxer bino mayele me bofanda na classe mingi bokotsa me bobima babo makam na zolo ba evanda pasta na ko beta karki ko tanga moko te bongisa mboka ya solo mayele na sagesse ne pesa pays kilo tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tangate ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba Benjamin tana tango Egypte ko tanga ni ba ko tanga ba sala pyramide na modèle sa sima itele ma libela tilelo bandaki bele ba tongi tongi lobe ekwe ba China to bensi ba sala prince de kameka l'équipe ba libule ezongi azolo bele makambo soko yokinga to lingi nyonso ya biba komanda ko vandi olingi yango te makambo to eloko elekelanga tilelo to za chance ko tia ba konza ba paya pour moi na mboka ta za muyiba ozana souci mama na mona ndako ya lamba baleki ba muke ata misu na moto ko yiba 3 te so na zitro na koti manka pa baleki na zota moko wetika tanto ko kabula mi koti sisu na kati ne basalaka mais na vérité ko sa te ko ba pese mbonga benzaki a dégriner ayala misu yiba misuni conscience ne ko funda ta lobite na mutema te baka baleki na ngana ko nyokola bango ti wapi ya solo pasta comment conscience yaka na bango tendenge ba yiba kamena mboka kaya bango bakantande to betaka karato ki paratende to ebite to yebe to kamwaka yo lokola nga komo ko détruire place na yo moko propre yo lekelanga ti lelo yo na traka ba konzi mingi o répéter kingandi foin mama na kaya bango respect po baba congolais mais na linga ka bango te baba traître ba député mama na so ba député ba ministre ba na Congo so basaka na l'état ye bango bandel no peso conseil na kuboya bango te baba vrai congolais mais na linga kaka de na ina 8 bade ngo no linga wala pasa na biso makamo na lo ba clair na bosembo bango nyonso na lingi bango ba congolais na kotika kozana na bango te poto zamboka moko problème na ngane na linga ke bele to kuta na boye te pona mona bango baza mabe mama tanga na tanga to te na koza motema mabe na niveau ko tshaba ninga mala les boye te ya solo ba tsa biso mala ba population mala les parce que il faut que remarquer moi même recevoir so bazo bula na chauffeur ata chauffeur bi ko sele mbwengi te ayiba ka teke e beb RVC ko akoyiba mwa mikemi kisima laksi mbongo so to salaki yango o to salaki yango ya telongoli mbonga versement mbonga mbwengi to kaboli mais salaki na milekeli po solo mais ayiba ka teke excès même chauffeur ata patron peso camion ke no bula ata mvu le bete bi mi demi journée ba ya kana mbongo so tala te ata na yiba ka mena me pe mona quand même bien pour que résultat na yi na nzela camion de na zimu sala so na yibe mingi atibela changer chauffeur nga na tikali piaka congolais ko yiba ka boité yoka na oloba na yo même pourquoi za nyama abima moyibi mayiba ka nekenge parce que biso to doubler pour na moyibi congolais sokondi minga eko ta passe vanda nazo belo makambo so inga original to linga kama lamu to pesa ngo raison te soki batie mutu moko mukonzi na place te ya batindi zo batu baya batu bakoya na bango pe normal surtout betidia campus betidia ba sisi na ba drone université bazo zanga misala comme si place exacte zo kande batu baya avant ba kotsa ba foin yango ba problème bon frère mwana kasi likangu surtout makamu yango nazoloba alingi likangu na nganda taba asengile kinende na koche musala pe moko so baki okoyeba kana te na terrain anatanga muninga nyoko amela sisi na université ba fandi tozo finga batu batanga mingi ba goyi nzoka nde bazana posa misala mais o bazana place bango ko pesa bango espace et comme ceux qui atanga ye azoka zuwa comme sisi ko kocha ko pile nga nazo nanga bolole na monela pa banga makasi mboko mama soko yebi placer ba joueur na terrain te ata baza ba jogo beaucoup pola okoza na ba footer so baza na volonté 3 équipes gagner bobi ma champion oui soko yokinga oui ba pays foin bi mi champion d'Afrique ça bomengo malonga Congo tenda bomengo foin
babimanga na ba prime ça ba ça musala malam. Voilà. Ça vous comprendre. Écoute pasta. Ngana yebi mutazoka prime soka pesi solution. Oui. Joueur va tomber la coupe, faut tomber na beta ki finale na équipe iso songolo. Au beti finale to na coupe joueur wa wapi. Ba nommé au ministre, ba nommé au député, ba nommé au ministère. Banda bokota solution ya kate. Population la mebino bozo ba salaire minine. Ba ti po bozo tomba na butu me bolo ba na tefi ba français belé. Pourquoi solution mona na kate? Ezalaka tu. Pourquoi ça va pas comme si boninga mboka nzoko na vérité Congo ça fin. Wana ba ona nzela kaka wa puis là bokonze longa na bureau et comment na balabala. Malika muke tu vois ces ngai bande bi ke roulage ko kanga etena soda ndeko problème mama na sio bisayo problème tozo vivre na trafic d'influence moko même lui fait le ko sana ordre ya solo hein oh maman nje ça il fait le tonda mabe mais ça na ordre Congo ça na ordre te atamki na pesa conseil ekota pa mututu ngai ndenga o ngai ndenga nazolo bana yo et puis na yo na loba vérité bi umoni tokoli na Congo mama tolo baka poleli bilongo to yebaka na série ya gouvernement ko banda na bakasa vubu te bi ba descendance na bango tilelo to moni ba ko kota ko perturber ba bimeli wapi brisque ba uteno wapi eloko na nga ko tunele kela kanga na fana na nganye ngala yeso ko tuninga na za fayu le très ba mettre biographie akola awa botama na balemba avanda na bangaba avanda na bagisike bele balimeto ozo comprendre o bogate yeyo ba association to beta bala bomwana ba ye musu sakara ba yanga take to le peut-être ti lelo ba c'est qui bazate ba maman moko mi bali misa batikala ke mono to mona nenga ko akola bino bokoti na gouvernement bokoleli wapi boko koma ba congolais ya brisque bo cheba ninga kaka pasta siko ba congolais ba se retrouver bazate na bibo na memi mabe na telo bande clair identité o bimela wapi yana batu musuna boye batami ba emisatu neti par exemple président de la république toyebi papa na yebi penenga ko akola no ba vidone total ba ke bakola soki ni mete wapi soko landi Jean Pierre Bemba papa na bango Bemba Saolona bazaka na ba sibeze de 14 comprendre bien o senti net sona OK asa na politique to te mwana mboka Parce que Michel Super n'a pas autant apporté le Québec et ah na solo ba ni contre mutu na za favoriser peut-être que au demi ba mutu malama to ça libanda yakasa sala vraiment il est très boboto qu'intellectuel ya zoba tu vas comprendre na qui peut-être que au demi te nga ko sala mundele so comme naturalisé congolais o ça malama mboka na ko lingo ko lekama na mboka solo vraiment tu vas comprendre nga maman toi na posa solution na mboka so comprendre nga to wande na ba traître ben na komba congolais ba limboka te makasi na ba poste presque belé to so vivre na ba traître yo na zo tuna biso kutu ba bola to zo ka mukeme to ba er morte mbongo na je koki mais na bongite na misu na bine bi mukeme c'est longa na kakina masina ba na bite na pema na micro na travail mingi bino bo gagna ka fois ya ofele pia ko yiba pona compte ya mboka bo lembaka te koma bo landeli na misala ba peuple finalement mbo koma wapi ndelo ke kamisa kanga même nguma amela kaira moko basu asuki ape makakuto ablandi molekia na konda na komela mbongo pays mama tana konda pasa basebi barayala konda na olo bela makambo soko yoki ngo yoki na baka na mawa na kokamba na ebaka te kongo ngo zo kende wapi au juste pas si musu to na population za satate na lobaka ngo clair mauvaise foi voilà nani akozala na société to ibitro to meka ko bongisa mama nani bomengo nini to mona mutakenda nango cimetière nyoso baiba va bino bachawa wapi pomona nani oyebi asombaka bandaku sabe na monde ata ba bouding ba milliard akufa bakunde na ndaku jamais bakendo kunde ka bien na mausolée voilà na te so comprendre oh nous ça somba na simate oh bomela kinzoto na kozia solo na koiba bakukundo na ngote bakokende place moko na babolole oh sombelo kote zoba voice akufa te batu baete balokota ke bembina tana ba croix rouge bakunda mobola te azanga tina place ba mbo la daka lo ozaki muto zakinde mobola mekende ka place ba ya batu yo pe partout soko kufi eloko liboso side de fête bakoluelo me batiki bandako 30 au somba balande peka côté moko na mobola wo lokumu betaka tolo bo pili bo iba ibati wapi ekendaka siko wapi nde place na tuna balemba kapete mbongo te balemba mbongo te passa
eza étrange bazana ba travers basaka pa na bango kendo tande bazoli le ba travers bazo souffrir yozo yiba na façon nyonso ba transpirera te na musala ko yiba na bango eza papier ba arrière batu bakufa ya koma ko balolo ya mama mama ba bolo bazanga tina ba récupérer banda kwa leta tika bango bateka na kubatama basangana basala makamoko soko tali mama ozomi tuna Kongo ezokende wapi naza ni politicien nazo te akaka makambo élection yango bomeka ko revoir buso boy yango moi même na babalabala tambola insécurité et bien sécurité ya ba soldat insécurité ani babalabala biso to betela ka babali ekoma mike ba yibango na bato leta le kazoba abandaki terrasse boutique ekominda ndaku tala na babalabala ti lelo na zolo bawa kende na ba commune kota baba ozoma ke mira mapango sukaki awa me bima 3 mètres ba yiba oya salisi muninga landi ba pusana leta zotala leta zoba on a le bano poleli ekota ozomona pays moko bassesse mama nazo peso conscient moninga na ko bengisa mopaya ya wa te étranger ko talanga na ko sambwa na valeur pia kanga ko mona ngazoba basta tu sommes talinga atala ko première kutanga tana banyama na zamba ko batia za muta géographie ta kutanga na cité na modaba mais au pays nini incontrôlable même caché ça kana ordre basta na kutanga banyama parce que mama makambo susu ko moni mutu aboy na ko sala boy na botika ya solo to na pays moko soko koti na engagement yebo ko bima zoba bana bako pe valeur te mo bomba nzoto na koluka o bana suko so mona ka papa na mama zoba boba zoba te bo travailler na place e rembourser kate moi tanga sokola comment mama bimi bolole lokolo lingaki organ oya lingaka logique na ordre asamba na suka soko na pays oya lingaka mabenda ganyaka mingi ya solo pasta bana bakuti ba parana mabe ba beteli bango maboko comme si ba para tembe bango nzo ba para bazo sentike na kati to yibi ba para ya vérité o batambo na fa normal baluka na ndenga mutoki nde basambo na Congo na zo bano so yokinga ekota passe fa de moni majorité bana ba commune ba balabala ba démissionner na bandaku to zelo ba kay orphelinat ça na stock a boité OK orphelin pe soko moni man orphelin ta 6 à 4 ans et sengeli na yazo kana soucia ma onenga kufela za kana soucia mona ka ba para o to za kana babota talie mabe bazaza ka bien o atazo le shawarma so ba para ba kufo za kana souci oza na souci ba kono na makasi tonda ko mona lia bino bon fela bano za na 4 ans na poche mto zo telo ndiro yiba yo kufeli parata mutatindi onde moyibi ona mama nao pasta pardon na lo bela yo ekota pasta efanda on fela miso makasi au PC 500 discuter au kabakater moi c'est orphelin ba comment peut kosenga na autorité maman eza bango tala passe eleki na mboka comme ici batei mingi na ba mama moko pe bazanga misala ora bakendo sataki pupula be koteka manga bakoma ka utamba na bakitunga kota wenze orphelin kende na barabara orphelin tellement na ba triomphal orphelin so orphelin ba komi combien comme si na Congo ba orphelin ba l'équipe population ba babota nebe miyibi et na bi pepete comme que la section bi benye sona cimetière ti la section ko basaki ne coopération Lazare c'est quoi bino to bokabele bolangwete yem dazo sengo fele a passer rabon sa vine tellement akio fa na baramela bi na chekemi mingi le bi parola mukabwe ba venturier pour na peso conseil la plupart ba venturier nde bakenda na avantage ya kozwa koleka batalogique oya de bernalogique ataza pia kabanga ko senga pebi ko lukeza pa pasi bolola to pese soka ke bakana na kwe isaki bagisa musu soko zo comprendre makambo efanda pasta ndo moni place inatala ka bassesse ya mboka tala pena ko postuler mama na bato ba ko postuler te ba postuler Maman. Quand quelqu'un va postuler, on a compris le phénomène en haute passe. Et tiens, on a ma chair de poule. Pour y postuler na haute. Maman, ngaba si on a postulé mon yebi. Ngaba on a postulé ezana lukunga na mo amba wapi na leka fois. Donc na ko pile ba otu kuma ba corrompre bato. Oyebi yango bien. Ngaba on a ko depi na yebi si yo okoleka. Na ko kabela ba timisu ba voix. Même si na national, même si na provincial. Na ko zwan ngaba on bande eleke bere bo kabela timisu ba voix. Oyebi. Pourquoi na boy? Boy poani. Maman, Congo ça non a l'air à quit.
Congo. Alors na kuti. Ce que mutazana kuti makasi ko ndukuta ne bosola te nyo se ko bunga ko kosela yo po ba ebona ke ndingo yaki. Vraiment. Na minute on a voix normal on a tambola na 100 francs za mutoki. Na boba potango ya mabe po Congo komi na passe. Ta on akota na lita na lero ba mona ngasu na masaba aibi a lita de commissaire bo. Boy. Caché na nga ya vérité na tambola na ngona respect aussi. Ce qu'on a leki omoni aiba pays. On a iba pays. Na yaki na lera mabe Congo za na quit. So Congo ko penda logique na cheli baya. Na koleka na kwa poto sunga bakenda kosala na place omoni ba jogo baza ebele na kijogo ne bima po bogani soko ze moko jogo kote na place ba fouteur ko mena charge nyonso yo mona so comme keba na motei o ya bimi na tonga lobi na zo postile nzamba tindinga aventurier ya solo passe na lo ba no clair mosala nzambe ba ka ko luke soki danger su ba yele sidi mosala nzambe okokota na politique so yeba okobima na miso batute bando bengo na ko battre mo pesa conseil na kuzu. Vraiment. Mais États-Unis ça. Écoute. Ba Biden bazo gérer médicaments soki yini ba benga ba sala nzama mine na pays boya. Eza ndengeni. Bazo li adim bazo futa bango me bango pesa pays Congo mboka appui. Pour nzela nzama ne makambe goya. Bango baza leader ya mukili baza me bazo pesa vale mine ba sala nza ya nzama. Lelo na Congo ba sala nzama ba mikitsa ba bimazo ba liboso ba ministre pe ya pays. Autorité nzamba baki après ye ba sala nzama na Congo ekufa. Kala noir sur blanc. Kala. Ekufa kala pasta. Koma moyibi. Bisenga. Ozo ndo kotsa ba mandat pour angaye Jésus. Pasteur. Donc des abe ba pasteur ba postuler, il fallait pas. Maman, na lo bano clair. Un lokole ki sonité. Musala nzambo bisi batuke nzamba tindinga moke échoué. Ba fingix ko ba na valeur ba pia ki na koto zala ki esili. Koto so kende a échoua. So yo bali nzamba ti atindi o panzambe rataka te. Sko ba sali ya kombe likola lo koso no ba posa nzoto ba kosi keza nzambe. Do ba posa na ye moko. Na ki ndo kota kuna na mekano 22 so ki $20 ngesa kande ngeni. Oloko nzamba tindi côté no zaka intouchable. O ko le pesa solution. Bato ba te na bato nyoso mutabongisi ye. Sko yo la nzamba tindi menzo ba tindi te sko ba ye combien maman? Ah, ba le combien pas? Mutu sa meki azuite. Malba ne bandere ke nzamba tindi nga ko raté te. Ba pekisi etika mbongo ndo ke ndo pesa na o sa élection. Ça ta commerce. O te bandi mbanyoka mi ba pesa. Babi ke ya ko zo bongisa. Ye pa ke no kuna eshite. So ça bandi minine. Maté ni roté ya sima na convention ki ngo ke nzamba tinda kinga. Mais to mwengo pour une élection. Biloba. Bobimisi kolo mokili pepele likola lokoso na bino. Makasi. Nazo makambo so yo kinga. Ekota pasa. Nde pasi na fandaka. Mabonde ni mingi ko mobangisanga. Ya solo wana. Nazo ba no nord sibandi manga. Mabonde le bandu to sundeni pasa. Nazo ba no clair so yo kinga. Na koma ko banga na TV na tala mutazo ba to pied le pays. Comme ça moyibi. Ya solo. Na solo bano comme si ba corrompe na manasa noir sur blanc. Likamba mboke za likambu autorité moko un responsable ozana kilo ya bonzambe. Okoke na kuzu saba yeba. Obeti porte ko ba yebi ba ko banga lika. Kutana batu ba vérité. O bozo saliza ya muté. Bomeka ko changer population za na passe. Comment otia Congo na mabonde ni makamba Congo za na individu moko nde bakanyimbo kakati. Vraiment. Matolo baka polele ko. Okwesa Congo na prière na likamunini. Azana ranki na nani. Matete jamais kenda lembe koma yolote. Kisangani banda toyebe tikala kuna. Batutua kaso balamuki kisangani tikala kuna. Bakomande chanja. Ok ba omona kaka mbanda ke saka mbandaka. Ko kila ville changer de mbandaka. Leopold vite bika kisa se changer na komo soko lamuki yango mo ko batunde batondi memboka ka ya yango. So okena ba Lubumbashi so ke Elizabeth vidi ka ya yango. Okena ba vivi so kuna na ba boma. Kaka ya yango. Boko Congo prière. Boko cha Congo prière ya ni manga ni bimai ka boy ko bimale lelo. Rien ne change na Congo. Frère vous te baka depuis ka yango. Ba Congo asikele karati le boko cha Congo na prière nani. Bambisi kuta Congo ba kama ba kufa kati ba koko. Azo kufa sabali ayikuta bi na kena le matana gaba koto na tulimi mebala mbanga ezate on bisa bongale kana na moto metozo sala expedition ko benga ka babilo ko mike ba mbolo ba moko soko tali lo ko malaria ekisi conteneur na matadi ba michopi o mindana soko pesha bengane na mai bino ne bo kongole be ko teleso ba disuma
Tout ça nini on peut biso congolais. Mais tala bomengo bimaka na mboka. Makasi. Mutu akokota na tonga makolongulu na 17h millionnaire. So ça dit 2 ans milliardaire parce que metatolo mbongo na ngai. Obimi champion ça pèse équipe trophée. Makambo eza mystique ya pasta. Batu chaka ba salaire minene na équipe akopola. Oh équipe ça pour la salaire fait qui équita obi ko coacher te. Ah. Makambo ezo lekela bato. Mama. Na talaka boye na leli. To meke o gagner to kumisi ba ke kuna foin. Mboko eza na step kala. Mboko eza na di. Même ça ta. Ça tourne déjà à Congolais. Parce que RDC a bon attention. Identité Sata du peuple qui t'a Congolais. Tarandimanga. Sata za Congolais. Surtout la Sata bien za Congolais. Pas ça. Beaucoup de Sata na trace à Congolais. Mboka nini? Mboka nini? Tolo bila nini? Baba kisa nini? Peyo pendezo kende wapi? Maman. Tu comprends? C'est le ça la biso bongo. Motema mabe. Nazo lobela yo. Na équipe nationale peut être motema mabe. Oh, ibo sa tembe. Mais miso so ki soki ba gagner mokonza na kobeta tolo. Elongwe makambo pays ekomi c'est to sali bende ko zo lukumu. To bebisa po ya chité. Voilà. Je ba trace. Bazoli ambongo na ministère mais zoki okuta na banganga pongwe po epola. Ekenda bongo. Mana lobela yo ko so zo ndimanga. OK. On a le belo bien. Na ba joueur na mona mususu ba benge na pembeni. Nga na za millionnaire. So ga ofute na match na okabelo $100 mais ko betela motute. Ya zo réchauffer, ajina no prime pays. Ba compter na ko chabi, mais mutu moko congolais benge akabele 100,000 na ko battre na bi fute. Voilà. Azo betela modèle que to gagner te. On a ba no Congo. Bino zo bo manzo to chabi. Wawa po on apprécie mbongo za na ranking na chef wana. Voilà. Ceux qui va gagner ya rola ta valeur. Après ça ba mbongo beba pour le coup ne ba yina ngana so place. Calculer na mission ka lelo. Ya soloko oza pas la raison pas ça. Na biso makambo likana. Et kenda penda bongo Android ya motema mabe. On a zolo belo soko yokinga. Et Android no ki ate. Maman. Android moko ya somo. To na ba fausse idée. RDC. Maman na belo polele. Ya solo ozomona batu bazo débrier. Mboka nyoso kokende to koma ba poto awa. To mona batu bazo teka o leta kutatala kate mais leta poto alula mpako. To mona batu basamedi dimanche baki no teka bilo na ba o senti que ba bola mindele baza mindele soda pa kita ya sombi location baki batandia wa illégal. So na petit bango ba kolela wapi. Kongo mboka poto tonda loi mais batali pe babitoti totika. Mais ça na ba priorité belé ce que pena en Afrique ezangatina ezaka moins ni développer. Mais ba population bazangi misala te. Bino nde bopesi bango misala te bazokelela. Jeune garçon tela moni pia kane kufa na mwasi na bana chazemi nazo ta kwado na chana prince. Na pesa za la moyibi ayi ba tatone ache kwado. Ozo ide kaka même bino wa konzi bokole ka pe pine to bokia ba abambi mais boye bo bengani ye. Ya solo. Boningi atika la vide. Batika la ko waya mais bino bole kaka wow so dise bozo bongisa mboka me bo détruire. Maman na lo bana. Parce na comme si no lo bana so. Moi décorer na limité. Maman avocha peinture na ndako talaka bana soki batondi. Bana soki bazaya ko tonda simondo zo so ko bongisa ndako. Ya solo. Ba bongisa ndako te tant que bana bazana santa mabe. Ba to so pesa ndako kilo bana. So zo comprendre nga. Ya solo. Ko ba tata musu batamba na mapapa tali bana bo mo pesi papa valeur. Ya solo. Moi si on a bana ni respect. Congolais bazana na respect kaka bango na bango. Soka za ministre kingani ndaza na respect tango bakindaka libanda. Mais minde ba peka bango mbotana ya licho. On a jeté le lokanga, bango peso ba yokanga ba yoka. Tous les mokonzi à RDC la ta cravate à kendo libela Congo libanda. Ata ba mbie fois ça soka ba ki ba tala bololé. Alinga ye ko le kambo mboka. Ekota ko ba tala ka ba critère. Maman. Comment zo lobela mboka na yo mema ozobeta lisolo ndako motali bana situation malonge zate lokoso bana bakome éparpillé to pays ni Congolais zate partout Congolais zali so Congolais na oya mabe afandela ka kolia ya solo nde maka baboya kozonga ka pokolia bapasi mboka nini banda to banda tilelo miliki ezaka lix tala ba compagnie miliki tambola kendo batekela biso na baba sachet même mbwa akokomela ngote Pomba tonda faisait la 6. Au Tchèbe même pas l'outil moko ya mukie. Mais bazoteka pe l'état autorisé. Tala prix nango.
soko zui moko tiena siko na melaki tia miliki berero totolera soki bakonzi bamoni basekaka bango moko manzanza miliki na mbongo koyiba bachacha na bandako population lokola bango soki omoni mutu aza na susi ya bato na ye te fo mutu makasi omoni banyama na zamba bazalaka na susi ya baninga mais sa bazala ekolo moko nananga bien nyama bapostulaka te na zamba mais oyo azwaka autorité bapesaki bokonzi nyonso soki bakomi na bokonzi kote bakangi moko na bango tufo bakodelivre ye voilà na mona pakasa bakangi na balion bango surtout baye babeti balion bango baboteli pakasa basambela te mais baza boboto biso boboto toyebi nzambe motema mabe en plus de boye pasa Congo tolingi pe kosambela mingi mais motema mabe pe belé maman place mabe eza mingi parce que nzambe tanga makati ya solo tu vas comprendre te et na ba goigoi et na batamitema mabe kozanga soki le kifoko makana jamais na koya ko betela kama sula malamu ngana fanda gagner eza même na ba famille bande kono propre ba comme ennemi na yo mama na zo belo clair au moins bande kono musu ba betela kama sula na batu misusu poka yo sambo vraiment nazalaka na mabe période ya temps nzamba fungola makambe simba lokumu nyonso mabe ezipa makasoki mwa sans faire munani bato apesi valeur bato bakozonga so na mabe kaka bato a oya ina yo akotala esengo na lelo tando betaka masola kala po bamono pamba biloko wana mingi akatina ba famille okokeba tanto musu mama abota ona tika ta ba papa bakipakara mama abota kozala pa na yo mo mwana ye ya solo ko pasta ezokota oui nandi motendeni akomo beta sangwa bano barata oleka yo muto sana ngo piaka ye ngana bonga te mena sala ka tunu peso tamali puta na lipa ba wana kutu bazwa te me koma na miso bato pia bango valeur koleka nga omoni nga na safa na peso oko pesa ka ngate tala dudu pesa ko peso na pesa ka bango pourquoi ba progresser te nga fana banda copie na piaka nga copie na ngapa simba batalibana nde basunga pe na nyoko mami mingi bango kutu banyoka mte na pesi bango ba 50 ba samba banda copie ba tongo na buzo nga pe na bonga te na tela kaka bango soki na kwende to kani bokomi bien ba congolais qui africain faut de vieux ça makamusu ba para ba boto yo kama musuko yo kati amana ba clair ekota pasta e fanda mabene na tuka ba para mais tolia mabe faut éviter oyana nga menaze ayote na zekela mwanza ya nzambe e fanda pasta c'est compliqué on dit matoli na yo poza mama na ngame tano komi na mayele tikanga na vina nga yana makamusu mwana kosala kokota te akona mobala mabe mwasa mabe tika likambo mo ka akoni soki simbite akolela ye moko kebo tinga na koncha famille kombele basi bake mabala kinzonja famille yango makambu wana mobali moko tana yote noko na fubo bana ba yokela ke mobali mama asa na mbongo to te eloko sho lingite ozo mama to mona mabala ona ya boloko ya boloko ko mabale tonda muno kwa mboka éviter bwana mabe yaka na miliki te bambala koko anana citron mabala mboke bomba bafufu elala obotaka mai na sanzungu pardon bazaka na kisasa bamelaka tilo kwa na mboka sinda burukutu ayina lipiton ya solo mabala mboka mabala zangela mwasi kaka na kiyombe na kitandu pasta mabala mboka tina baba na feti basolaka na munoka mboka fo ba refese kaka ethnique ye bamana bazokata bato bambeli na ba professeur toyini makambo te keba na makambo kiboko eleka mama nazo bano polele kiboko ezaka nde na maladi nazobela boya na kotongola wana kiboko kwe tokomi na vie mama mwana na ye toboyi tosomemi na makambo akala bakinjonji oyo soki bambiku mama na mawa yango bafille bakoli lona mibali balinga su makambo bokoko te ya solo tika sara shwa lingi yango ne makambo RDC mboka moko très compliqué mama na pesa conseil et puis balisaka mibali moko okolinga te neti ndeni omona mobali msusu linga mobala mukolo selo age na yo selo esengo na yo eza nango na boyaka te mususu kokama pena mama mobali bazo présenter yo ye otali veme balani te ata mukie yo zoba oyo nini on dirait que tu yaya papa abino tu bazo benga na boyfriend na papa yo vendre quoi marchandise bazo teka na bundisa oye ba prix yo selaka koke okende pasa nazolobela yo mabala wana eza tala ebele mama
classe otanga nyonso esila soki libala komona makambo nyonso kaka na kibokoko evandela mobali anikaka mina to sombele pepsodan atopesi ye nini bros ye kana ntongo kekele na kapitali kekele kwa na zamba koza se nazana bero mibali wana azana ba pantalon sana tongo ala takatani makamkalo kwa na mboka uteko luka makako arate liputa no skwa ngumbi akanyango lokwa mamundu lokwa ba chef coutumier lokwa chef coutumier pese bien sengle moko betoboka 6 alala kanango o sengle nde pia nga pongi ekota loba tutonde ba sentir ke nganga koti na lopa nzoka nde mobala kiboko o na lobelo polele Berer. On a raison. Maman, faut éviter ma cambo. En tout cas, boya balien oyo. Qui ma famille musiko à la l'aise. Mboka nyo soko fan des amboka. Yango. Toi ma kamsu de tolérer na Congo, c'est inacceptable. Vraiment. Maman a fait ce conseil. Ngana ma kamsu na ndimaka nyo so ndimaka te. Vraiment. Ah na lo bana bande ma kambetali pays ezana buzoba. Ah mboka. O regreta na moi. Makasi. Makasi. Na bana ba konzi oyo. Attaquer libala impolitesse si la kati ya solo ana obi keza makamusu na kokote ya te ekufelanga na motema yana mkono ko livraka tout yango nde je te dis devant Dieu vraiment ya solo nana makte ona loba ba continue ça ba impoli na lobi ona banda ko loba ti lelo soki eza 100 ebimaka 3 nyoso bomba nao mama nazo betela yo so yo kinga Yeni habité, bana konzi ba impoli la plupart soko moni aza respect rare soko elonye sala bo qu'est-ce qu'on a na bango tina privilège OK nazo pesa ma conseil sérieux oyebi mbongo eza ennemi numéro 1 ya konunisa mutu mais mbongo eza numéro 1 ya kopesa mutu valeur anu parce que ennemi ya konunisa mbongo to linga ngo pe mingi pes ekouvrir sur na makamunyos so ipo ziango na biyamba yamba comme ko diriger au côté mabilava vraiment mbongo ko bebselo appétit nazo suki sawo tala mutu aza piaka a contrôler kan nzoto malamu na kolia makamunyos pona ko nzoto ezonga tala mutu sa komi na mbongo andolinga makamba libanda nzoto ebele ko leka kolesa nzoto na moko okola mwana tongo tipo kwa kia kimoko ya 3000 na secret eza insuffisant mais soko zaki peko ngoko ta malewa moko kitoko lio to otondi na lo bana yo ngana na experience wana soko zimbongo comme voiture ndako voyage entrée ko mukie ba go zaka na ngoka la kolia ekimi e fait ko tala mbongo zomo na tongo tipo ko zomo na sanza liko na makambo zana na mutunzo ko tsaka ba manka donc na suka diabète akufi bisque cardiaque pourquoi ça va na mbongo te azaki bien era comme na mbongo ba malade comme qui au créer là yo ma belle ko la ko pesa ndoto lix na l'air moko ya brisque vraiment tongindi na brisque ça vous comprendre ekota pasta o comme ko lera bilo moka na ko lia hotel fo food market na ko lia hotel fo na supermarché banda food market ya banda ya marché ye comme banda na moi mbongo comment ko tine bloka ba de so so bilo ka $400 te betelo maboko zo quand so sali bien zo ko ça danger mbisi ama ya zalaka na okala usundola fufo za ko lia l'air nyos otika matembele obwakisa o commencer ko mena kokakate o mona debula fufu na sana mutuko seka za loko so autant ça ka pia ko lia kango 6 ero liaka ba sibula badina makolo belaka te bando komi na mbongo kole komi alikoli kona ba mengole surtout fier bazo ko sepe ko bazo me komi mingi o tienzo to libanda mbongo zui menzo to ndalu kele mbongo calculo nana ko peso calculo azate calcul moko très simple très simple batunyos yango makam ke bana mbongo soko meme na luyenge okobima kwa liwanzinzi bongo na luyenge apasa nazozongela nzinzi moko nzinzi akufa sa maladi likola kolanda ebembe ya kopola na cercueil ora ebi tango bafungoli ebembe nzonga ndezaki mutambo pona ye tango ya tela moni batuta bi bapesinga cadeau na dame mingi era kota ki rabima aboyi era mo batali ko tala mo we sili baka na kokanga wana ye naka akenda mabele na wingi ebele makongo mama nazo peso conseil contrôle la 14 unis Nikeba. Est-ce que tu la ngana ko sima mulanga mai na c'est la marche de santé jamais naza na mutuka tote erni so saka mutuka te erni so na fandi te mutuka tina okende karibiro ko beba na baluki be makolo pa moto ermo ba bis
toko ke na pays oti wapi yango kande makambu mama ba avec ba kokola ba mona na teme bazaka na bolingo te ya mingongo yango makambu bana bomoko moko pa ba idée te ba bolingo ya mingongo ya solo ko mingongo na te fortune bongo mingongo mami ba mona ni te me ba mona na te biso tozotala na tozomona na eni na eni en tout cas, on a bien dans le makambo za ebele ya koloba en tout cas fidèle cher internaute passe le bique azan makambo lo bebele mais bana be mission alobon ka combien de donc 8 nous etika sanini à garda la prochaine émission to landa pasta koloba 8 wana nyonso de posta ko bimisa nini te visiter pasta akoba biso nini restez branchés sur KTJ Culture Africa. Donc semaine prochaine toza ana pasteur John akobimisa ba onyoso a bomba po makambo Congo pasa elekela makasi makasi. Merci beaucoup fidèle cher internaute pasteur de comme na suka émission biso mot de la fin na yo et au bon binan wana la émission prochaine au panza teke na comprendre ngoko au panza teke est-ce qu'on a pesa bien mot de la fin na yo eza nini par rapport à ma solo nyos toto beta ba auto ezo concerné à congolais auto az africain azwa maele vraiment to landira au juste toza wapi ba ko dominer option na mindele ti wapi bako pile bino na bomengo me boleka bango ata na boboto vraiment tozanga na boboto na boboto ezala kuti est-ce que yebi ki Afrique l'équipe poto na bomengo vraiment oui c'est la vérité bomengo poto ba chango pona lisanga mais bomengo Afrique bima na individu bato bazana ba individu ba représenter pays ne ba komaka na mbongo ebele ko leka population vraiment mais na poto ba travers ya ba l'état ba na mbongo mukeme mbongo na bango na l'état sa kebe ebele. N'as-tu pas comprendre? Et quoi t'as pas? Mboka mindele et bimsambongo ebele pour nous sunga pays. Mais ba continue ba bazaka na ba quelque. Na Afrique mbongo ya Afrique ore sunga pays ezakana pour na individu. Mais pour na pays mbongo mona na kate photo senga libanda. Mais pour na bango moko bazaka nango ebele ko le quand même mindele. Yoka calcul moko. Dépend de beta ma branche. Ya mabete ya relaxa kaka na ndenge ya nyoso kezo sunga. Vraiment, ni contre ni pour. Tous les Congolais, c'est la nana lingi bino makasi. To changer de comportement. Voilà. Merci beaucoup fidèle cher internaute wana bauti kolanda invité na biso ya mokolo ya lelo oya benga makina kombo ya pasteur John Lité apete obo mesana kolanda ebuti lokola moi na KTJ Culture Africa 40 no azana makambo koloba nde bauti kolanda ye. Mais alobaka ka de etikala 8 na 8 sera bi akolobango na émission prochaine au tokoya kosala. Merci na obazalaki liboso ba télévision boko landa biso. Merci na obosa bona na chaîne na biso KTJ Culture Africa. Na ebisa bino yo nano osabonner te s'abonner massivement au kozala décité ba news ya bien ba info réel toujours na KTJ Culture Africa. Merci na babone na biso nyonso o bazwa katin ko na biso butu lokola moi na pesi merci na ozaki na derrière caméra Lutete sénateur le seul caméraman o filmera film Jésus Saramino na émission na ngabunzambe toujours ce qui est sa zongité to kuteli mikolo mizali ko ya bye et à la prochaine.